Salut Nabino Soto, vous êtes là na www.cleboa.com. Nabigele bomoni Freddy Akimbe botuni nini lisusu ezaka kombakage oyo na sala mingi na Omba Potongo la noire jusqu'au noir. Il s'appelle bien Omba Potongo. Merci Nayo de la nation, tonton Mandalom invisible ou Nazaranga Moroté. Herman Ampoyo Pazaranga le parti na kati ya kombakage Tracy Melenga et puis Papi Gen, Matika Songo, Bel Dambeteke. Lelo toza na Masina na côté à Bekatef, toyebon koluka un grand artiste ya Bandundu. Pourquoi na bien Bandundu? Parce que kuna ne l'herbe zoka le logo ya Sisabidimbu pour comprendre maman que za Kaska Songo. Toyeba aza artiste musicien ya politique. Togoyeba aza artiste musicien ya Bandundu to ya Congo Mobimba tozana e awa. Merci nayo Evra Bisango le très puissant, Chancel Mbemba Kabananga Okosha, Georges Boa et puis na Juliano Erkamel Gili Mekatol nazanga Moroté nazana Omba Potongo. Oh Stéphanie Lebano tunainga mais Omba Potongo azaka mwa dioneni na oyeba so Kaska Songo azali moko ya ba oyo ba pesa sengo na Congo bien na Afrique bien na monde mobimba. Donc Kaska Songo azali moko ya ba auteur compositeur. Kaska Songo azali moko ya ba artiste oyo asala ke fort a komisa musique traditionnelle na Bluetooth akotsango na internet akotsango na ba place ya ndenge na ndenge. Donc oya betaki traditionnel yokanaki mokili mobimba ba sentir ngo eza Kaska Songo oyo bato ba yokaka ba mona yete mais Kaska Songo eza yeyo abeta Sisabidimbu abeta Sondama abeta Yambala abeta Pays Riche tout. Voilà obeta onyo soto lobi na boyebi bien que Omba Potongo na banana ko caresser artiste na banana ko solola na ye ko bexer après to kota na kombakage Kaska Songo banda musique onde nini pour tokoyeba oza na puta province ya Bandundu ubanda musique na village to ubanda musique ana vie province ya Kinshasa to ubanda kondeni no moto akoboyanga seke aza ya Bandundu te po Bandundu mokonzi aza moko o ba bengi roi yaka donc mfumu na bao ki amvuka songolunde zangane na fandi boy donc nani akoboyanga na kwen nyonso banda kuna na bapende tina basakata donc ngande mutu na konzaka mokonzi moko kwa kaza Bandundu kakanga kibundoki peza na kati donc nyonso ezalinga aza bondoki na za succès na za na talent na za na nzambe na za na nyonso donc nazali nyonso na kisi tuna. Voilà yandi magana ya bien na nyonso za kibundoki mais aneni no bandaki yango poto kuna kata ko mwa mpe maloba pona kota na kibundoki na yo loko pa vuango c'est bien déjà mais na neni ni pe na mbula ni pe album alibosi za kini bon musique nanga na bandi yango nga bandi musique trio wana na salaki premier album nanga na 92 nde na bandaki ti na 97 na bimisi premier album nanga ezaki na banzembo babengi na titre Pays Riche nde na salaki yango na temps wana mwa banzembo mawande ezaki na kati ebele nde temps oyo na bandaki musique lelo ça fait 97 lelo c'est combien de années mais yo yebi bino bato oza na baline bakali. Bon, au Calclébé, c'est déjà 13 ans, 97, 2015, 13 ans déjà dans le monde musical. C'est pas peu, c'est belé, mais au fait tenter pour nous. Pour fêter, ça n'a pas de problème. Pour fêter, ça, ceux qui m'ont organisé, à ça, la base, à la nabapouille, naïe, basungaye, bon, nakosenga nanga puite pona za na bato bapuya kanga na za na bato bako soutenir nga so na sengi ke na sala anniversaire ya musique bako soutenir nga et puis na za na sponsor bako soutenir nga mais total akaba temps auto zoleka donc ezo senga nini sengeli ko sala nini nga linga ne bato bayoka nga mingi donc tant on a ko mibimisa ezala bien kaka voilà boyoki déjà na caresser na dolorté ce qu'on a fait c'est ce que tout côté ce qu'on a combakage na kozong sa micro et pas Freddy Akimbe pour tout banda vraiment ma solo ya combakage voilà donc les
ezalaka mama nde mutabana musala siko papa tu abana kaska songo boni toza bien ngolo nzambe ya nzambe mais mutu oyo akelanga apesanga nyonso wana eza nzambe te donc ye nde suka ya makambo nyonso to donc naza na nzambe naza na kisi naza na kindoki naza na succès naza na tala nabi osambela sikoyo okosambela nasambela te ndenge nini nakosambela yo bien nzambe mpo nzambe deja sinasambelaki avana ya a obanga liwa nzambe deja sinasambelaki ye nakobanga liwa ezali nzambe moto asalanga aloba mpe nzambe moto asalanga ozobanga liwa mpona question wana parce que lokola ozobela yango lokomo ndima nzambe mais yo kasikasongo ndenge na yo ki obanda miziki na yo ti na ndenge lelo osali au moins 13 ans miziki na yo ebimi mpo ezwa ampleur ezwa succès ezalaki na nini malgré santé eza bien te moi référence ya nzembo esara succès à l'époque pays riche tokokumisa pays riche kolia na pasio kolata na pasio pays riche soso moko 24 komine likola soso na maluku mokongo na masina mutuna kimbanseke lifuni na barumbu pasi minyoko bobele kokembama kokemba bobele konyokwama pays riche lokumweza wapyo pays riche lokumweza wapyo pays riche lokumu eza wapi mena bêtise na kati donc na folklore mena insonité na kati wana eza bêtise te soki tolobi eza bêtise bongo mokolo mosusu vie na biso watika biso kala vie marshal azaki kotambola na mama na masuwa akutaki bana moko bazokalinga donc nini tokobenga ngo bazokalinga dendo solo wana yelaki ye tango mutune zongaki atuna bato ke solo na yoki wana ya kitoko nini bazosala maloba ya bato zongaki nini pe ye moko azongisaki nini mais lokwa yo ozalaki wana oyebi lisolo oyoka nde mutu osisango biso tobengaka ngo lisoko ya dendo ye abengi yango mafuni madendo siko ngamu oye pe azaki mpoli. Voilà donc en tout cas Maramboyo là on va dire que artiste musicien surtout baza identique donc baza nenge moko donc le changer tout en côté on va comprendre mais qu'est-ce que songo koyo kanze monengo yembi ezaki kosa la critique il y a par rapport il y a mboka na biso Congo au bien on pays riche mais les gens souffrent et après oyo bimsa deuxième album non c'est ça non deuxième album ezaki titre Salaki Kikakaba. Deuxième nini? Moi expliquer ya pona nini kaba. Na okoma tina troisième album. Mais na zana na comme le voir comme la deuxième. Yo munga ndozana ozo pesa ba message. Omba poto ozo comprendre pona nini kaba moi extrême que. Chakala kelo mingwe tozakale mama mbwe. Waisamuna kwa mama mamuniange. Mama sala ya bane meni yedi mwendunga mama sala ya bane yedi mwendunga mama yedi nsetolo mama nyange meni yedi nsetolo mama nyanga ikusi kanga die muto kwa pyuri nkambo kangale yedi yesoso nkunzi wa yala bambuda ya baleka yedi yesoso nkunzi wa yala bafumu ya banganga yedi mame amama mini okubi mingi meni yedi mama yesoso nkunzi watu yala mama tsuke yeye bongo nkunzi nzimbu nkunzi bongo nkunzi nzimbu nkunzi bongo nkunzi bongwe yeye mbongwe yeye bongo yeye comprendre
message ok message ezalaki donc nazalaki moko oyo alalaki bapongia makasi moko oyo azali kokanisa vie na nga ekozala ndenge nini siko ntango na ye kokanisa ke vie ya moto mpo ezala bien esengeli kozala courage oyeba koluka mbongo nde ezali premier mokonzi oyo aleki bakonzi nyonso oyo bakonzi balukaka oyo donc après nzambe eza mbongo nde nazwaki temps natika mama na bana bafanda balele ebele te nga nakei mobembo nakeluka mbongo ntango nazwi mbongo nayeba siko kotonga mpe kobongisa mpe kosalisa bato donc mbongo pourquoi titre pour ani kaka bango mais lobeli mama mbongo na kati mais titre ezaki pour ani kaka bango bazozu te pour ani titre wana premier chant nango ezaki wana te wana ezalaki chant ezalaki na kati donc pona nini kaka bango donc nzamba tindaka biso te to ya kotika bango et surtout titre wana napesaki yango pona biso ya bandundu pona biso ya bandundu pona nini kaka bango so tali ba province mosusu développa koleka province na biso et so tali ba politicien oyo ya ba province mosusu bakendaka na bango bazoswana mais soki bazwi bazongaka kokende bongisa province na bango donc oya biso soki bakeswana donc basuki kaka na koswana wana donc makelele na bango bien mitema mabe na bango lati bango donc jamais balongola mo bafushu wana ya koswana ya kobunda e bazonga batu bakanisa ndenga kobongisela milie na biso ezate donc batikali nango na mitema donc yango esalaki nga pona nini kaka bango biso te ça fait 13 ans musique donc na musique oyo epesinga déjà na moi temps na moi oyebana na banza ça est déjà 5 ans 7 ans oyo epesinga plaire avant yo ya komona nga oyo ya kosala nazalaki na ghetto tina bimi na ghetto wana donc na temps oyo nazwi nano makasi wana te mais naza na ba projet naza na ba idée ya malamu oyo na koko porter na mboka na nga bandu ozana na ba projet tandis que les bandundu nde bango basimbi gouvernement na biso makasi tandis que sur totali papa nani Kizenga azana mbongo totali nani honorable Muzitu totali gouverneur de la ville André Kimbuta totali gouverneur Jean Kamisendu totali omonaka bakomango ebele parce que bango na mboka na bino batongaka te bon na ebisi eza na bato mosusu politique ezali eloko oyo bango bazozwa yango lokola ba bien privé na bango ok politique tango batindi yo ozala molobeli ya bato il faut ocha bato pe à l'aise et puis il faut yo kaka bato wana il faut monaka bango il faut zongaka osololaka na bango yeba pasi na bango ndeni bazo vivre eza bato mosusu azwaki ne politique lokola ba bien privé na ye asalaka makambo esepisi nde to tikali na position to tikali wana mama opesi réponse na ya nzembo oyo yembaki omana ebite so comprendre que pona nini ka bango donc po bango bakomisongo privé na loka bango bakomisaki yango privé toko nanu na côté ka politique après yo moso fandi susu oyo sala si sabidembo c'est ça non ok sabidembo osaki na idée ni si sabidembo kaka idée moko naza kaka pona nini kaka bango bisote et puis basusu batonga bato bakaniselaka bango na ba bienfait o batika na ba milliers na bango na ba place basalaki mais ba oya biso soki azwi kaka aketongane na poto ba oya biso soki azwi ka mwa ba moyen o esengeli abongisa na no place na ya fandaka place na ya lalaka akobongisa te akewela place moko boy donc yango nde pesa kinga temps mutu na mutu azonga avant bakanisa yo avant bilembo esila te avant bato bamonaka ke osala boy na ntango ozalaki fotonga fotika batrace na place mobali ya niati konko place ya tamboli fo bato basentir ke nko ya lekaki awa mais ba oya biso bazaki na idée wana te yango nazwaki tana lamwisa mutu nyonso surtout congolais eza ba congolais mususu bakoma ba ministre bazalaki bakingandi bazaki bakingandi basusu basomba bandako na poto
na mboka na bango azangi ndako ya mama na ya kolala okenokuta mama ne na ndako ya matiti me ya saka na lupango na poto na Kishasa wazana lupango bien na mboka na bango azata na ndako ya kolala te soki akei akendo lala wana ezate bakendo lugele mwa ndako moko bana mike akendo lala ndako yango ezanga éponge ezanga position ezanga nini donc tango bakochaye abandi ko cholola akanisi te ifona ya kosala boy soki azongi Kinshasa abosa nini nyonso amona ki kuna na mboka to yango na lobaki po bandima yo na place obotama na place ozalaka na place osala mwa bilembo do il faut tike lembo elembo neza nini soko za mwana masina neti quartier 2 quartier 3 neti babiso Kasika Songo boy fona tonga ndako bato bamona ke Kasika Songo abota bana na Venitel Kasika Songo za originaire ya Changu bo bilembo wana yango nde référence ya bana na ngalobi tango bakoluka bango bien bakolinga ba postuler akoya olobanga mwana masina boy binga te nga mwana Kasika Songo na bota mwana Venitel na ekoli na Venitel na quartier tel le référence wana il fallait zala batata basalela biso yango pourquoi pas biso bon sans ça c'est ça bilimbo kata basalela bango pourquoi pas bango ezaka ba idée ba po ba misusu ba bula ba raisonner que non c'est ça bidembo Kasika Songo aza trop majorité à côté ma politique à lingara ba opposante ya lingara à côté ngambo yo mais yemo rapesi sens ya nzembo na yemo rapesi sens album na mais au m'a poton yo moni on est bon et ça point de vue à invité vraiment on a rectifié le Romoko il a fait 18 ans na carrière musicale na pas sa banane en 2007 tina 2015 ça fait déjà 18 ans na carrière musicale na on a rectifié le Kwana bon na bonga ma passe to tina combat cage Kasika Songo on dit baranani na folklore la musique à part yo la musique folklore obiso to beta bon pona nga na ndimaka mama chala mo pona mama chala mo mais biso la musique traditionnelle le problème est ça hein mama chala mo les limba esili elisi personne non ndime ba etikali ndeko nanga basalaka soko lingi olobake na kobunda okobunda na ebembe be mutu azota zotoloba œuvre mutu te zalaki soko tuninga na tango azalaki on eza na okazo continuer na yezo continuer mais eza ndenge moko na oyanga te marai banoko ndima yeto banoko lobi boye ngala zo ndima bato baza bomoy bisko œuvre na ye ya kufisko œuvre tikeli œuvre no ndima œuvre bien na tango azalaki mais lelo lokola zate na kondima œuvre wana po soki balobi na minute to multiplier ngana ko multiplier ya ko multiplier wana sala de bana yeza banoko ndime quand même tango azalaki na limite atravaillaki bato basepelaki na musala na inga pe na sepelaki nango mais lelo ya zate ba oyo ngana zo ndima baza très fort lokola nga na folklore mama chala mwana na les limba wa mushela voilà les limba ya mushe mama chala mwana oye azondima eloko nini o regretaka na bino tout ça non ka moi place wana mama chala mwana limba ndingo lobi bichi ondima kete azaka wapi bichi te bichi eza danse onga na sala nzembo wana yo ndio sala eza nzembo te eza danse nga na sala zo parce que mutu ayemba nzembo wana te wana eza nzembo te eza danse mutu oyo ayemba nzembo wana abichi na salon na ebiete nzembo yo kango menga mutu na sala ngo na zolo yo mutu sala nga mutu na sala bichi yemba na mukela bichi bichi bisobukele lukina bichi bisobukele nga mutu na sala kri wana oyo bime beta o mona teke ezande mote no oyo nga so banzembo mutu a copier eloko nga na sala dozo tuna nga mutu a copier neni tandis que nga bilika makrite na bilika ya nzembo oyo asali ebime bitite na bichi te na yebi dance ya bichi ngande na sala ngo siko soki mutu a copier yango yango pe soki mutu a copier yango esali pe 6 soki mutu a copier yango problème eza te sikoyo quand même rundi mede non wana interprète
Mon bala ça somme en tout cas. Voilà, alors bien interprète nenga ki na yeba parce que zo koti na combat cage. Vérité bandi. Et loko nini Kasika Songo a sepela raté na côté na bino bato folklore mambusa la ka comportement na bino par rapport à la musique. Et là on est un mouvement de rapport. Et là on est par rapport à la musique de la folklore. C'est plus ça roté. On va pas l'anda ko baya pour na nini boy. Bon, moi beire wana eza belé o e bay sakanga. Eza nini folklore et la qui si bateau va présenter culture mboka na bango. Donc tango bazolo ba ke musique ya folklore. Eloko libose pesa ngakanda ezali mosusu aye na ba musicien na ye. Alati si bango biloko ezo concorder te na folklore. Ngai pesa ngakanda. Neti basusu boye ko sa isanga soki mukomsu na kubenga bino boya ko sala émission ya folklore. Tango boya osa isanga émission folklore fona préparer ndenge nini ba danseuse na ngaba kolata ndenge nini ngamoko na kolata po batu ba mona ke na présenter folklore. Mais aba susu obengisi ye déjà yebi ke émission wana za folklore. Azui ala tele yango pantalon. Ala tele yango chemise, ala tiba feste, ale abandi ko la keso folklore ngai pesa ngakanda. Donc logo sala ngapa. Te na lobi mama chala mwana te. Mama chala mwana la tablo ba luba wana te azara normal. Azana look na ya sala ka o ya yebeli folklore na ye. Look na est-ce que ça ni blues, jupe, robe tonné. Wana za look na ye. Sikonga wana sko to lobake eza musique traditionnelle te. Traditionnel bino bato boko sala imagination te. Biso lo tunio remarque traditionnel o yo o mona ka mabe. Yo binisi ya déjà o mama chala mo biso tu yo ke jamais ala ta ba lo ka ba yo au moins un moko c'est na single na date. Ça non voilà. Les limbabe abeta ka ploko la bango mais na single. Donc bino surtout boza ka ne moko. Biso toza ndenge moko me mama chala mwana kana luki na ye o ya sala o ba kamera. Non na banga ndeko ngai ko banga te o eza ko makage vérité za rande awa te na lina mama chala mwana wana concerné nga na sens wana te. Donc ndenge yozo lobeleza nga bongo te bongo mama chala mwana za na luki na ya sala ngai luki oyo na salelaka eza tradi ya bokoko na nga oyo na monaka epa bakoko na nga yango nga na salelaka soki tradi yango nyonso ekozala bongo folklore yango nyonso ekozala bongo ekozala malamu ndenge limba o asalelaka na yebi te soki yango mona na bokoko na ye. Donc so mama chala mwana pas changer modèle azwa penda culture yango ndenge bakoko na biso bazali kolata ekozala malamu pona ko présenter yango ba place nyonso. Voilà, ils ont malamu pour représenter on ba place nyonso. Kasika Songo bazolando na numérica bazolando dans le monde entier. Tano caméra Herman pour zoé nanu. Olia combien na sisabindibu na nzembo wana olia combien? Nzembo ya sisabilimu nalia combien ndé yebi na biso mais yo kaka lobaki note oui nani ko mbongo sisabilimu oya pesa tuni yo question to ya po biso to poser yo et non yo poser biso question yo to bisa biso olia combien sisabilimu ngai ne mutu na sala kiango wana to yebi auteur compositeur sisabilimu wana to yebi ndenge bachana baba wana to yebi mutu asala ngo Kasika Songo to yebi combien mokonja mboka oyo akoka kopesa nga mbongo wana ti lelo boye alakanga ti lelo a réaliser te tiko kosa ko na otika micro ina koboka micro na pesi Tracy Mbelenga pona zo kosa papa to na TV zo kosa po ani ipo to mwango vimba na zo ngo koto kuna na yebisi yo ke oyo akopesa nga mbongo sisabilimbo oyo a réaliser sisabilimbo amoni sango na batu oyo alakisa misala na ye na miso batu ke na sali benda ba sisabilimbo angona na lobaki yango Kasika Songo. Donc ngai e pa mokonzi mboka ti lelo boye ata 100 francs na zwate na kati micro po lembisinga ngana okata te ngane la linga ne boye
donc yo ozana bazwi nzembo na yo ezobeta bazotyango na bapub na banini tout mais tu gagnes rien na œuvre na yo ti lelo boye ni 100 francs nazwa te caméra yango oyo otala caméra opi opesa bango message ke note mbongo na ngai œuvre na ngai boza koutilize na besoin ya la na lia œuvre mbongo ya œuvre na ngai œuvre wana œuvre d'esprit moto asala œuvre wana sisabidimbo kaskasongo sisabidimbo bato babambaka na babanderole sisabidimbo et comme générique na cinquantenaire ya kolakisa misala nyonso na télé 50 ya kolakisa misala nyonso ya chef de l'état na mboko oyo place nyonso chef de l'état lekaki faut batia sisabidimbo po balakisa misala nini esalemi kuna na province tout balekisaka kaka sisabidimbo wana elekaka na sens nini sisabidimbo elekaka po elakisa misala bilembo ya mokonza mboka tiki bilembo ya mokonza mboka sali bilembo ya mutu nyonso ata individu o asalaki mwa eloko alingi kaka batia sisabidimbo nga sisabidimbo nga kingandi nga sisabidimbo donc sisabidimbo moto asala ngo ezanga kaskasongo nakutanaka na mokonza mboka nga moko fara boye mokonza mboka yebisi ministre ya affaires étrangères vers Mochibanda libéré kasi moi eloko mais eloko apesa kasi esengela kite batu bazela batuna bamona ba position apesa nga 200 € ya billet moko na ebite soki sango yango wana kende na batu ke kasi mokonza mboka libéré ki mbongo batikala kopesa nga ta eloko te oya lobaki apesa nga po na ebite soki pa singa ta audience kutana mokonza mboka osola na yo moko ndenge ezalaka kosenga audience etat que chaîne d'œuvre na yo etat que nini ya état d'esprit no vanda ke mso butu mobimba olala kite po koma kaka nzembo wana oyo bato belé ba musicien belé to yebi ya mboka na biso basala ngoti ba yemba na ba ba kila po tika ba nzembo pe mais ba boya ba nzembo na ba mais yo elikati le cartona osenga audience te nga kutu na yembisa na ba musicien mboko oyo ya minene bato bakumisaka oyo ya minene bato bayoka na yembisa bango ka sisabidimbo netina pe batika lo lia mbongo ebele oyo yebi bango nyonso ba yembaki na temps wana neti Kofi neti Nyoka Longo neti Papa Chéri ba o batika likutu bazana se ba Wemba neti Wera neti tutu ba mama chala mwana ba Kofi bango tu wana baleka kaka na sisabidimbo nde bazwa mbongo pe ya sisabidimbo menga hotel ya nzembo wana natikala ko bénéficier loko Fredi Akimi parle na to comprendre mukina biki batnyo so balanda ba intellectuel bana posa ba comprendre monsieur otangi kombo wana Kofi Olomide Weranson JB Piana Papa Wemba Nyoka Longo match la mwana bayemba babima na sisabidimbo na ndenge nini donc ndenge yo composaki et bien mais bango ba comment ko continuer ko ba sisabidimbo fait expliquer no bato ba comprendre ba bato so bolanda biso OK ba komaki ko loba sisabidimbo et puis bazangaki ba composition ko sala bazangaki pe nini pipi ya ko sala ya ko tombola kombo ya mokonza mboka donc bango bazangaki formule ya ko pesele kombo ponga deja sina bamba ya munene sisabidimbo sisabidimbo wana donc mutu soko yie soko kimi soko na ngo ya kota kana libulu wana donc libulu wana mutu asala ki yango atimola ki yango eza kaskasongo oye kwisa ki ba artiste nyonso oye kwisa ki ba comédien oye kwisa ki ba kingandi nga mutu na sala ki me bato wana ba bénéficie ki non eza ki kimisu makasi te eloko eza wana moni soki mutu moko boya bimi na kombo mutu ake bebisa place moko boya ke loba ke ngai kingandi siko problème tozaka nango bakonzi na biso mboka bazwaka temps ya ko vérifier te ri moto moko oyo seri ba nani roi belge yaka moto roi Baudouin moto abotola ke pe wana Ambroise oyebi ke baluka ye tina ba province balanda ye na ba Congo balandi na ba ndundu bakunda na cimetière Kitambo soka ne bakunda na cimetière Kitambo mais information wana soki boyoke loko moko boye sali bena lokito
il faut boluka nani oyo azwaki mutu azwa temps composer loko wana tie comme na tambo mutu ne faut baluka ye mais ngai bazwi temps ko luka ngate ndenge bazo électionner ba chaîne ya télévision mususu okolo bani sur ça parce que les droits d'auteur ne faut pas fouta ba chaîne o balekisa nga chaîne na yebi to ko samba na bango ti liwana nga ezali na no cinquantenaire les 50 ya Jean-Marie Kasamba po banda e bandeli ti suka ata lelo na zate bino ba journaliste bokotika la kolandela ba droit na nga wana bontoyo ale position ya nzembo na nga oyo azwi mbongo na nga bloka kango soki na continue soki na continue na preuve mambolo ba preuve za yo nano yo kango te preuve za wapi yo nano yo kanzembo wana te na teleseka yo kameza preuve te ya zo mboka tira na compte mais sikoyo soki yo zo salela loko moto zo pesa eloko te elakisi nini osalela kango futa ka ba droit na ngo zo tango luka nazwa tango ko luka ikuto ayambanga te mais bien bon kutu tango to na sokoda oui ngana za sokoda koyo ba droit mike na sili sapo na kota penda na kati donc oza le colmont la 4 comment libanda donc zaki libanda moi ba mbriema ya ba voyage nde ekata kinga masolo wana mais nazo zongela po eza loko na biso mokonza mboka sala ki yango pona biso lokwa mokonza mboka saki pona bino yo pe olobi œuvre na yo soko za na appui ya sokoda au moins que eza en facilité pour récupérer mbongo no appui wana il faut ezala appui yango lelo sokoda ngo tozoloba no bato tozocha bango bakomi ekobi pe bilanga na bango soko oui sokoda babosani ke ezali nini basali association ya ba artiste po ba se retrouver na ba œuvre na bango sikwe komi ba obazocha ba ntete toche mutu kingandi azala ntete ekomi ba bien privé na ye do babandi ko mbongo babandi ko kabola babandi ko sala boye boye voilà ba no kabula ba no sala boye et là on se fait na bande za na suka na biki boza ebele boza na besoin ya ko yoka kaska songo bien sûr boza kana besoin yoka e mais ils appellent tout courir derrière le temps parce que tout comme déjà na suka mais pour aussi ça bien moi nzembo wana ya si ça bien ngona pour na bato ba okika si ça bien parce qu'on va comprendre au moins que ya nzembo na photo clôturer konguri sola di mileri kwe di sola di bidimbwe sala bidimbo batu bakumwena yaya sisa bidimbo batu bakumwena mwana mama sala bidimbo batu bakuzayela tango dile mama sisa bidimbo yaya kongole sala bidimbo batu bakumwena mwana mama sisa bidimbo batu bakuzayela tango dile yaya sisa bidimbo yango na kasika somo tayemba kyango sisa bidimbo yango wana kasika somo tayemba ki na opesa oma potongo à clôturer nga pe na clôturer mais moto ko sisa bien ezayi mo kasika songo na sonda o beto bina quand même ke quand même amoni ba baninga be bazana na ba yo kota biso tout bina na sonda o mapoto voilà merci na bien ba propos il faut inviter à tenir les autres engagés qui lui un engagement qui lui-même ba propos invité à tenir autour de cette émission collection merci na vous avez ébélé pour l'émission collection avant invité à des amis invité pour ça solo merci na derrière la caméra na pardon derrière la caméra na Herman Amporio merci à mon typo Fatou Mangeda merci à Philemon Zao mais cette petite Belenga tout kutani mbala simba pour numéro mosusu merci na ba internaute nyonso tout besoin de baku ya kolanda émission oyo combat cage Cléboa www.cléboa.com. merci à Evra Bissang très puissant je dis bien très puissant le 11 janvier anniversaire au Mapoto merci à monsieur que vous avez branché connecté à www.cléboa.com. mon numéro est 09 10 243 9 90 310 228 plus 243 990 310 228. Merci na Yemoko de la Nation, merci na Yo Herman Oyo, merci na Cécile Belenga, merci na invité et merci na Freddy Akinde, Matika Sobo, Joseph Tan, et Fabissa très puissant. Merci. Lizzy Batimba, le grand italien, moi Nanchili à solo, merci na yo, parce que benga ngai. Herman Ampoyo, merci.
Matika Songo. Bah, meilleur vœu belé na Juliano Erkamel Julie, meilleur vœu na de la nation Tonton Banda, meilleur vœu na le grand Kirikou boss de boss Papi Kaba, Willy Bontela, ya Bontela, garçon de luxe. Et puis pourquoi pas yo autoroute au Babengara autoroute, Aimé Bidocha, Evra Bissango très puissant, Chancel Mbemba.